mbote na bande konanga surtout ba sepela kana mbote na bien surtout sepela kota maman Eliane tout merci beaucoup na bino so bo disposateur na bino pour na kotala to pe pour na koyoka nga surtout na bi alors bonjour matiti muzomi matiti bana bobenga ba mama pourquoi parce que lelo mameli ani to akesola kama kabo o etali kuize oui mameli ani to mutu na mutu na sa moya kana musala na enza mapondela oya ngai ezaka makamba ko lamba maboko elingaka sane ni ko lamba tout kompe mungo na ngesaka nini elingaka ko seka n'est-ce pas Miguel mameli ani to lelo nazo pesa bino nazo sona bino moi mulai parce que mingi bozo benga bozo tunanga mama Alice Ndombela obenga tuna bi memona la marmite wana ozoteka la marmite de maman Eliane to ezali la marmite de maman Eliane to pe nzungu ya maman Eliane to nzungu ya maman Eliane to la marmite la kisinini pour les concept moko maman Eliane to ali bino ya sika elle a kisi que service traiteur de Console la Providence est commis et comme mon baguette. Service traiteur de Console la Providence est sali 12 ans d'existence, 12 ans d'expérience, 12 ans de succès. On a toujours Nzambe, merci. Tant on a besoin Nzambe, merci pour notre salle. On a Nzambe, tiens, on a beaucoup qui est bosso. La pesika merci quand Nzambe. La pesika merci na bino ba nyonso. Au bosso en confiance. Bandeko ba bali sabana na bango na kati ya musala na service traiteur de Console la Providence. Lokola ba maman Alpha ba bali sabana na bango pa na ngai. Lokola ba maman Hélène ba bali sabana na bango pa na nga. Ya be ya Zakari a bali sabana na ngai. Ya maman Eugénie Ye moko abala na minzata nazo ko penza kitoko nango penza merci mingi Vivi Colette Wenye merci parce que ça n'a pas confiance merci beaucoup na bande konanga so ba ko tselanga 1 franc na kati ya musala na service traiteur et décoration la Providence grâce na bino loko bolinga la Providence est coli et ko bota bébé o ba bengi la marmite de maman Hélène Neto nzungu ya maman Hélène Neto on de bengi nzungu ya maman Hélène Neto nzungu ya maman Hélène Neto ezaki bandeko bino ba bozaka bobi bozana ba fête maman Neto na la besoin de 20 personnes na besoin de 10 personnes to pe bande kotam bobali saka boyambi babokelo na kati ya ndako soki bomwe ke bona makasi ya kolamba te yo ko sa nini obini maman Eliane Neto na 06 15 31 69 90 maman Eliane Neto ngala zo ya baba bokilo naza na poso sala nzungu ya kona madesu na na poso sala nzungu ya madesu na na poso sala nzungu ya mfumbwa ya munyo surtout to bengi yango la marmite de maman Eliane Neto nzungu ya maman Eliane Neto ba dimension ba nzungu ezali eza ya ndenge na ndenge olingi pe ya munene koleka awa ezali menzungu na nzungu eza pe na talo na yango Beaucoup de gens sont la vie. On dit maman Neto, ngana linzungu numéro 3, olambela nga soso et ton na kati. Ngana kolambela nzungu numéro 3 et koton na soso na kati. Maman Neto, na linzungu numéro 2, olambela nga mbisi, na kolamba mbisi et koton na kati. Et puis boye ba maman Eliane Neto akoya ko sala bino livraison ya banzungu na bino. Et pas maman Eliane Neto bino mo boye bi bato basala confiance à la Providence. Oh, puis maman Eliane Neto sala musala. Boye bi musala nga toujours à temps et à l'heure. Oh, maman, il est camion, ça va y avoir le bruit, les affaires pour défaire. Camion frigorifique, ils allaient 20 mètres qui les allaient. Vous avez besoin. Oh, maman, les commis, tout c'était au moment où les hommes à casse, ils ont payé parce que maman, il y a des trucs dans un camion frigorifique. Il y a location télé. Il y a la Providence. Maman Eliane Neto, nazani na présenter bino ce qui monte na bongo tozana makayabu na biso ya mobeso. So ko lingi magabu ekota na kati ya la marmite. Au commandé, maman Eliane Neto, na la besoin du numéro 4 et ton na makayabu. Maman Eliane Neto aosala o makayabu. Naza posa kolia o poulet fumé. Maman Eliane Neto akosala. Awa mbisi ya kokauka. Boyebi ya biso za kaya kitoko ya biso za kaya bio. Mbisi ya kokauka yango wana eza modèle na modèle. Awa tozana mboto ezali, tozana munguso azali, tozana nzombo ezali ba modèle ya mbisi ezali pondu pe tozana ngo pondu ya kitoko ya malonga pondu ya mboka pondu oyo ya maman Eliane Neto ezali pondu oyo baniki na machine te pondu ya maman Eliane Neto ezali pondu o batuti na liboka ndenge to mesala ko tuta à l'ancienne ndenge to mesala bomoni bakomi yango pondu ya mboka ezali pondu oyo te balambi pondu comme poussière na comme donc na habité comme le quoi pire parce que ça pondu baniki na machine comme le quoi pire oh pondu maman Eliane Neto o soki na ngambeli yango pona fête na yo et que tu as toujours na makasa ndenge otomesa na kolia na ndenge ya mboka na biso biloko nyonso oyo mono za na kosa ya balambela yo ata hotel na site to na maloba na ngane na lobi ke biloko wana ezate komi to misaka benga maman Eliane Neto loba maman Eliane Neto na posa ya tusha maman Eliane Neto na posa ya ndakala
nzungu ya mama Eliane topela marmite toza kolamba sur commande ezali commande eza biloko balamba te babombi na kati ya congélateur heure yo ko passer commande babimisi ba chauffer ba ko tikelo te en plus bobi service traiteur de croissant la Providence ba barbecue zaka minene boye lekinga moko na mbinga na mulai boye bien na salle exception yango plusieurs fois. Et puis place à Rolambela et un problème te pour la simalopango place à Rolambela ezali komi tungisate ya biso ela la kate to lamba kalelo te pour balia lobité ya biso to lamba kaka lelo bali kaka lelo atoza na posa ya taba ya kotumba et cause à congélateur ce qu'on passait commande na yo kaka tango passer commande aussi ce qu'on passait commande ndeta mon maman il y a ni to conseil la haute tabac pe ay ko livrer yo ozo na posa ko lia brochette et ko la laté kaka tango passer commande na yo mami il y a ni to bonsi brochette na yo atumbelo kitoko ay ko ça la livraison donc bossa la confiance ne bo mesana ko ça la confiance ya bana nzambe et ratakate o ya mama il y a ni tout et ratakate parce que oyo nga na salaka ezali oyo musala nzamba pesanga na salaka parce que la moni X azo sala pour Y azo sala T botala kaka service traiteur de croissant la Providence 12 ans d'expérience s'il vous plaît 12 ans d'existence et 12 ans de succès yango na loba kité moi c'est ce qu'on a collé à comme la posa ko bota yango moni que la Providence c'est ça nini et boti la marmite de maman Eliane Nitu et le konyo soza na mo posa yo commander kaka na la posa ko le dim vert problème ezata soko commandé kaka mama Eliane to salini akolambela ya kwa kotikela yo pilipili la tala la saki bino na la saki penya surtout teo pilipili yango yo soko moni ko za makasite ya ko sala pilipili te o commandé mama Eliane to sa pipi akoya kotika makambo ko plan bisa biloko de gauche à droite ozola bisa mwana Mama Mwena lamba, mama Madeleine lamba, mama Sophia te, pas biloko elambela maka. Oyebi te malobani balobeli biloko. Oyo biloko za kolambi c'est pas professionnel o yazali neutre. O koyamba babo kilo tango kolambeza te, kotungisa ba mama Madeleine te, ba mandeni te. Pourtant Madeleine akolamba tango akosaka oyebi ta kosaka nini na biloko ni bala ya mwana. Lambi sa biloko pas professionnel muto aza neutre, ayebi ni dada ni dev yo pesi mosolo na yo, opesi mbongo ya lambi biloko sali nini aye ko livrer yo ba mama. Aye ko livrer yo ya mama Eliane Nitu masona tina ngo lelo yango wana ozana ba paimbi ndilo na kolamba tena sani na commande kaka la marmite de maman Eliane Nitu soko commande nzungu ya mama Eliane Nitu akoya ko tikela yo nzungu na yo attends et ania. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitu. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitu. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitu. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolieka Kalelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitu. Gloire à Dieu.